Voilà, chers internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission Shot News avec Eki Bumba, votre humble serviteur. Et nous sommes ici au Foire internationale de Kinshasa, en sigle FIKIN. Toyaki pona matanga ya Papa Nabiso Maindu, mais na occasion wana tomoni ndeko na biso ya mwasi oyo azosala musala ya cirage, vraiment tozolakisa bino image oyo avec Junior Mpidi ya simbeli biso caméra. Merci na ye, merci na bino nyonso tu bozolanda biso, merci na tonton Clara de Bruxelles na kati ya Bruxelles, et merci na Dadi Ebouma, l'ami personnel Dadi Ebouma tobosente Talibo Talima na kati ya Bela bambote na bino yango wana ba nyonso tu balingaka Eki Bumba avec Junior Mpidi. Totala na image oyo bongo tozonga tout juste après. Merci. Voilà, on a besoin de mwasi, mais qu'est-ce qu'elle fait comme le travail? Donc, Yewana Azasire. Junior Mpidi Zoé pena bien, total andego na biso oyo, musala na ye, Azo Sala, vraiment, c'est une chose encourageante. Bonjour. Bonjour papa. Boni. Malam. Mais musala oto ebi mingi bana mibali bat basala ango, yo sala ango bandakala? Na ça déjà 8 ans. 8 ans. 8 ans. Mais ndengo sala bongo zotambola, est-ce que ozana foyer na yo ovanda pa na bino to eza? Bon nazala mama bana 6. No tala ko zelambon pa mobali pema. Omo lokola babilete ya bana. Funa ke ko ta demande tozala posta ke na sombela bana babiloko ya classe oyo eza ba nini ba papier ya bana classe. Donc nazo kandete eza bana 6. Donc ya liboso aza deuxième CO ya mibale aza troisième humanité na sala kabo po bana nanga balia batanga po lobi mibali basakana na bango te na nzela nde na sala musala nanga bo nazo sala na otangisa bana na olesa pe bana kaka na musala o asirage. Voilà, yo moko ozolesa ozotangisa bana na musala na yo oyo, donc ndengo balukaka na journée bon pona nini eta mwasi bamisusu bazaka vandi ata sur place namoni ba bulletin ya bana outi kozwa bazui na classe. Voilà, pona nini te osali yango place moko vanda sur place na kovanda na kotambola, avantage eza wapi? Avantage eza ya kotambola, pona kotambola mutu mususu ya mawa akosunga yo mwa $10 mwa 5000 francs kaka bon, mais kovanda esika moko obima na 2000 francs. Voilà, comment on a nani? Comment on a maman Nadine Toko? Pardon? Nadine Toko. Nadine Toko. Voilà, maman Nabiso Nadine Toko. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Nous avons un numéro de téléphone, mais pour le moment, nous n'avons pas de numéro de téléphone. Voilà, yo salana no na papa Nabiso chaque bongo après travail, Toko meka goso la sous tozo contact na yo. Nini okoyiko commenter na cas de sans danger dans un numéro de téléphone aye alors ça émission nanga na lugre ma soutien ne na sala parce que ils avaient musabi sur artiste ils sont qui kabo les la société il faut to kumisango ne di wana tala ya makanisa ndengona au moins avec ça mobulu balabala mais lelo je crois pas numéro de téléphone aye azo pesa bazo numéro de téléphone aye maman eza bazo numéro c'est partout ba la porte boninganga bozali bo soutenir maman oyo tala bato oyo vraiment aki sonité aboki tamona balabala maman comme nani Nadine Toko so plastique pona ko bebisa chaussette ya papa te totie boye muso alata ki chaussette ndenge eza boye koti ba couleur ya pembe soki totie cirage liboko ko leka chaussette ya papa ko beba, mais pona yango totie boye po ata liboko leki et toucher awa ko tuta awa. Merci beaucoup Papa Chaka, vraiment toutes mes excuses à tous les internautes dans l'équipe. Et ça vraiment eloko moko et Tike Biso Makasi, Papa Chaka Congo étant parent, étant artiste danger na eloko. Ngana zo numéro téléphone on sala émission bomba la télévision. Tant que ça partir émission yo, vie ne changer. Zopan, tant que ça partir émission to sali, vie na e ko changer en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Tozozwa contact yandeko na biso Nadine Toko oyo apesi biso kombo na e mama ya bana 6 to moni pe ndeko na biso moko yaka papa yaka
Bonjour. Bonjour. Yo peux vous assurer. Yo ozalaka na Kinshasa ou ti province to ozalaka? Nazalaka na ville ya Kinshasa. Ozalaka commune Masina. Sikoyo plastique oyo azotia place ya chaussette wana mpona koprotege ni yo poza na yanga ngasela yango te ngasela ka brosse natiaka nde mutu malembe mpo touche na chaussette te. Alors komona sikoyo bino bana mibali bato bosalaka mosala oyo mingi omoni sikoyo mwasi azosala yango ezolobelo nini? azosala mpo aluka mwa moyen de vivre mwa mwasi kosala yango mpeza yango ya likam te azoluka mwa moyen de vivre mpo vivre bien. Merci beaucoup. Voilà. Voilà son numéro, Tozwangora Mbalamo na télévision, ou téléphone, c'est plus 243 85 28 78 96 5 à la fin. Donc plus 243 85 28 78 comme nous les Belges et puis 78 comme les Français et 96 ou 96 comme les Belges et 5 à la fin. Voilà. Ah, numéro nanga ou déjà bamona ngona. Ouais. Maman vient échanger. On doit encourager la maman, la fille en tout cas et ça vraiment passe na mawa. Voici le Congo niveau na bana base mo sala sila nous la kisaki. Ya ngo to la députation. Tout changer makambaboya en tout cas. Merci beaucoup, hein. Nous sommes arrivés à la fin. Nadine Toko nini ogoigoloba comme mot de la fin na yo na batunyo surtout bazola. Bon, balobi na vie, il n'y a pas de son métier. Il n'y a que son déjà. Msala buzoba ezate. Bisone lelo ba congolais to koma bazoba. Omona muninga yo sala kindumba yo zo sepela a sala na musala malam. Menga mtu no sala nanga boye. Na ota mona bilamba mais moi we ba jope balela na bonga mais na lingala nga ngondete. Bon, ndena na jeune fille. Na mama ya bana 6 mais naza jeune fille parmi basi o baza bana mike ngape naza na kosala pe makambu o baninga basi ba osala mais natala kango eza la solution moko te donc musala buzoba ezate bato bazoba nde bazali mutu musolo mona ngande na osala boy azoseka etanti penda musala osala nde sirage boy oui c'est normal asala sirage na tonga mapapa na osire na otonga na pourquoi bala nanga ba se retrouver bon ya maloba suka yangwana. Merci beaucoup Nadine Toko. Tobenga yo tozui numéro na yo et mutunyo surtout oyo akoluka kotia les mains dans la pâte pour na toluka tobenga maman na biso Nadine Toko. To mona et moi trop to mona ge par-ci par-là na ba RTNC donc vraiment à sala musala na e abonné d'Iforme et eza musala na e avandi nango pendant 8 ans. Et nous sommes arrivés à la fin de cette réalité oyo to utigola Sabino. C'était Ekibumba qui a présenté cette émission et derrière la caméra c'est Junior Mpidi wazala ki wana et merci na bino surtout bozwaki libaku ya Rolanda biso to kutani mbala ya sima to lobinde to lobana suka émission na biso. Glory be to God. Bye. Sombelo lupangu balinga ba sombelo lupangu esiko ke ofanda ya suka ba sombelo wango yo somba ngote ba sala nyo atala bato bakamera kaote pendant que tu étais en vie akoya lo batenge yanga par yango to sombela ta lupangu ya suka et mono vivant sunga mutu tangwazana bomoi salisa ye amona bola moyo yozo salela ye kolinga te mutu akoti na kati ya cercueil ndoko ko salela ye bolamu ya komona ngo lisusu te salela ye bolamu sima kozala na lupangu famille fandi esali réunion cette fois-ci ya koboma yo te ya kochera bakali te ya kobundisa yo te mais ya kolukela yo lupa akosombelo lupangu amen yo zana lupangu ngapena zana mundoba yekisa muninga za pembe ozana lupangu
Oh, le banaye aux algana. Algana le plan papa. Bakotia brique. Baché. Cripsage. Nyon soin algana ndako ba ochelo. Melo ba ochelo kate. Eza biloko yo banda oli. Amen. Biloko yo banda oli ba. Yamone ba osali ni. Ochati. Naso qui est fait ma souka de la terre. Elle a mis d'acheter les locaux. On m'a dit que tu fais bien. Elle va te dire que tu vas te la quoi. Papa Maïndou, il fit un produit fabriqué par la main de l'Éternel. Est-ce que tu es en train de comprendre? Il fit un produit fabriqué par la main de Dieu. Nous tous, dès que nous sommes ici, nous sommes des produits fabriqués par Dieu. Amen. Na kati ya ki ya mutu, nous avons 3 dimensions ya date. Mais date comme vous voyez, les avocats date moko, date de licence. So il tout dit yo, date au kotama na mo oyeni. Mais so là on tout que chose di balé, date a liwa na yo. Nana ko to kola, ayo ba mo ko yo a ko fa. C'était le Christ. Et tu n'as pas de la même façon, tu n'as la fabrication pour y aller.